Bonjour, na balandi nyonso ya émission na biso Évangile ekomi wapi. Évangile ekomi wapi eza moko ya émission oyo bomesana kolanda pe epesamaka pa mombo na bino évangéliste Serge Lutumba. Na kotambola tambola kaka ndenge tomesana kotambola po tolukela bino bato bakoloba bato bako édifier bino bakolongola bino mwa ba question mitune ebele eza na kati ya mituna bino. Nakutani na Pasteur Benvindo. Biso Benvindo ezali bienvenu. Aza pasteur ya munene autaki quelque part akutani na Nzambe aza na message oyo akoyebisa biso libota ya évangile ekomi wapi. Bonjour pasteur. Oui, bonjour, mon salle Nzambe Serge Lutumba. Pasteur Benvindo, naebite soki okota la caméra na biso opesa Pasteur Benvindo aza na ministère nini azo evre wapi. Si ma question musu yolanda si. Je crois que caméra langue eza on azo tala liboso. Nga Pasteur Benvindo tutumi sandenge bandeko babenga ngai. Je suis pasteur dans un ministère pastoral. S'il faut pour anticiper, donc précéder, n'allons pas rapidement à présenter le local à papa au Yanga ya ministère et pasteur Alfred J.D. Mayele, il y a église armée de l'intercession, la mission Wens. Donc, nous avons une mission et moi j'ai le ministère pastoral et on est là. Oyoki présentation ya Mosal Nzambe, Pasteur Benvindo, Pasteur bienvenu alobi ke aza na ministère ya intercession apesi papa molimo na ye. Pasteur bienvenu na ebite na bato bazolanda biso soki okobetela biso parcours ministériel na yo eleka ndeni eza pe bien ba ke Pasteur bienvenu, Pasteur Benvindo abanda mosala ya Nzambe boye. Parce que nous avons le accident c'est les belé parce que pour un parcours nous avons na Congo avec des musiciens et un pas pasteur nous avons Congo et ben nous tout mambo ensemble la taille moi passe on ndenge za ka on na kutana Nzambe mosala Nzambe muto abati ça été akomo batsa bato donc ils ont moi passe so parcours na yo pai. Ok, merci pour la question. Question des journalistes opposés, c'est tellement important. Parcours ministériel, ça y est, Tobandi Wapi Moussala ya Nzambe. Explication est aboye. Nzambe a bengi biso utakala, tokolo ba uta libuma mama. Bon, normalement, Mokolo Nzambe abenga Jérémie. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1, Sokozo qui est dans la 3e verset, au bandi au continent qui la Bible dit boy. Avant Jérémie abota manalebo maman Nzamba benga yebe a consacré prophète des nations. Et biso Nzamba bengi biso talibo maman. Et tango tu es na mokili tokutani na pasteur Alfred J.D. Mayele wana nazobeta dia lisolo ya Congo Kinshasa na Kimantoi Kimantoi quartier D na commune Anji nde tokutani na mosali na Nzambe pasteur Alfred yenda tenga liloba Nzambe et pasteur Alfred a uti epai ya apôtre Tumba Shaumba et apôtre Tumba Shaumba nde oyo a teya pe azwa notre bien-aimé oyo atika biso déjà ale moloto et puis na mama Olangi et nanzela na bango pasteur Alfred aye biso lelo tozo sala mosala ya Nzambe donc ndenge balobaka papa ayeba mwana ayeba papa te mais papa ndayeba mwana donc question lokola epesa melingai nga nazo répondre en même temps nazongisi pe question oyo epai ya pasteur Alfred J.D. Mayele donc mokola okuta na pe na caméra oyo ya répondre mieux boye ndaza papa donc so etangokai ko expliquer biso moi moke explication za kito bandi musala Nzambe na Kinshasa et na Kinshasa si photo zonga sima je me rappelle encore dans
3 grandes journées prophétiques, il y a prophète des nations, Denis Lessina, martyr, wana martyr, et tonda et zoningana. Biso to se retrouva na chaudir, lokola intercesseur, et na kokolaka, nde bayaki ko sambela pona biso, ba consacrer biso ministère, et na boende tozui carte ya recommandation, to longwe chasa lelo Angola, na Angola, tozo continuer osala mosala nzambe, malgré ba makambo tokokuta nango na parcours to na nzela po tokute na ba problème ebele. S'il faut tout expliquer bino ta biso temps ekoza biso buke, mais soki boza gentil puis bopesa biso matoi pe ta moisa to expliquer biso nini tokuta nango wane au dépendre est-ce que bo nayebi ke boza déjà curieux ya oyoka nini o tokuta nango na ministère et toza dispo tozosengaka nde temps na bino soki bolingi toloba toloba. Merci na balandi nyonso ya émission na biso évangile komi wapi bouti koyoka passer Benvindo bienvenue auti ko expliquer nos parcours na c'est un grand serviteur nde tolobaka kaka na nzela yango ya bonzambe makambo eza ebele soki kutu ye moko Joseph alota ndoto ya liboso yeba papa na ye expliquer ke namoni boye bazogumbamela ngai bandeko basali zuwa kake mibala loti lisusu abi namoni minzoto ezogumbamela ngai papa abi ngavuma papa na mama no togumbamela yo place ba problème ebandaki parcours na ya bonzambe komaki compliqué yango lelo na bai ke ngai pe na muumbu na passer Benvindo bienvenue tosolaka na ba réalité oyo nini biso basali na nzambe tokutana na kata parcours na biso ndenge pe passer tokutana na mama na réalité alati père ya likambo oyo ezalaki ye te ekwele ake koservir place moko soki 6 ans mais atikaki nzambe te asimbaki kaka nzambe pe nzambe alobeli ye ebele. Donc naza moto ya liboso oyo natie micro na nga liboso na ye akoexplike bino mpe mosala nzambe oyo ozokutana ba problème oyo ozoyeba te ke eyelinga ndenge nini euti wapi epe na kosan sortir na yo ndenge nini soki nzambe asungaki mpe asalaki pa passer Benvindo aza le même hier aujourd'hui et éternellement aosala mpe pa na yo omeka koka passer Benvindo nteme na biso ezali tozolobela badifficulté nini oyo biso basala nzambe tokutana na kata parcours. Lelo bakobenga yo ndoki oza no ndoki te, lelo bakobenga yo ekobiste oza na ekobiste te, lelo batémoigne ezokenda mabe ya bapeza yango te tina niveau oyo okutanaki nango nayebi te baproblème wana tozozwango ndeni mpe ezokoma ndeni okoexplike bandeko na biso kuna na kati émission na biso évangile commun bao mpe bana baproblème wana bameka se remonter. Ok, merci pour na kozongisela biso lisusu maloba ngai nalingaki na loba na bandeko boye omoni kondimela nzambe eza bien mais elakisi te ke soki ondimeli nzambe nde c'est fini esili ya pas de problème po bible ezoloba boye bozala combattu mais bakovaincre bino te. Problème eza ya bakomba te po bakomba eoyaka e na livre ya Josué bazoyebisa Josué boye prends courage, faites en sorte que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, méditez-le nuit et jour car c'est alors que tu auras les succès, c'est alors que tu réussiras. Donc ngala ndene bisa biso boye mosala nzambe yo tokutani na caméra ozolanda biso na parcours à ministère ba problème eza ba problème yaka. Pourquoi? Pour biso bible bi ba combattre to ba obeta berger et ba mpate ba opanzana na débandade ba makambo yo mosala nzambe ozokota. Est-ce que yebeli yango motuna makolo poso landi majorité ya bana ya ba pasteur soki bokozala gentil bolandela bien oya omona ke mitu esalaka bien te oya comprendre que papa pasteur mais mwana aza wapi akutami na makambo ya bonzambe te. Siko pourquoi bamsu babi eza nde bademon to milimo oyo bapapa babenganaka bon ezokima eki okota epai ya bana. Je ne sais pas soki ekozala bongo to te wana bato balo me ngala ngene yebisa biso boye so landi vi ya apôtre Paul
akutani na baproblème ebele na vie na ye. Paul azala na prison plusieurs fois, azala Byzante nde babengaka, aleki na boloko abimi aleki. Que la gloire soit rendue à Dieu. Pour Paul abandai kokende na boloko comme étant innocent, azokende pourquoi po azoteya liloba nzambe. Donc ezokoma mabe soki mosala nzambe ozokota ozozonga baboloko bazokutana makambo mosusu, mais soki bakuti yo mpona koteya nde sango malamu eza plan ya destinée, cela n'est pas un problème. Joseph akutana na réalité oyo eza ndenge wana. Joseph soki aboyaka kokende boloko mbele vi na ye, mbele nzala oyo ebeta na mboka nayebi te bakoka ko sortir ndenge nini. Mais lokola Joseph alekaka na prison, mpona kati ya prison nde makambo ebanda na vie ya Joseph. Ngala ngai nayebisa bandeko basala nzambe boye, makambo nyonso te ekomelaka biso na vie elakisi ke nzambe abwaki yo, nzambe atiki yo, nzambe abandone yo. Non, eza makambo mosusu ezolakisa ke nzambe abandi nde na yo, c'est-à-dire nzambe alinga longolo na se po atombolo likolo, nzambe alinga longola yo na niveau oyo des fois ozalaki po amema yo na grandeur, po chaque fois nzambe alukaka kotombola mutu, nzambe alekisaka mutu na preuve epi na examen. Soki oganye examen wana okei, et soki oéchoué okiti. Donc nzambe jamais kotombola mutu soki mutu yango aleki na ba preuve te. Et lelo tozolekisa preuve oyo eza makasi. Bato mpe ebele bateyaka message oyo ya Paul na Silas, mais bateyaka yango bien te. Nabi bateyaka yango bien te. Pourquoi? Eza peta ndenge ndeko journaliste ameki mpe kofongola yango awa na comprendre ke aza na connaissance ya maloba nzambe. Po omoni Paul akoti boloko te po bakangaki akenda koyiba te. Paul akenda boloko mpona mamba oyiba te. Ni non plus Paul akenda boloko te nde tomona mpona bapaster mosusu lelo. Po lelo so olandi makambo mingi ememi basali mpe ya nzambe na boloko, oya okomprendre ke ye moko aluki yango ndenge nini. Okomprendre ke ye moko aluki yango. Po Paul ayiba te. Paul abanda koboma, c'est bon, mais pendant qu'abandaki koboma, Paul se retrouva devant justice te. Paul akenda boloko te. Eloko ekomema Paul na boloko eza te sango malamu, na koteyaka sango malamu nde na boye azotémoigner. Et puis sotali parmi badisciple nyonso wana nazobeta dia lisolo ya badisciple oyo bavanda boye na Yesu na nzoto, po Paul azwa opportunité wana te. Paul akutana Yesu te, mais aza disciple oyo akoma 14 livres. wana eza masolo mosusu tosolo yango nsima, parce que azalaki mpe moto oyo ke nzambe nde moto abengai, parce que eza badisciple mosusu nzambe ye mo abengaka bango. Eza badisciple mosusu batambola na nzambe, parce que Paul aza oyo nzambe ye moko apona eza chwanda. Ok, donc tobandaki koloba omoni soki tobi tolanda lelo mosala nzambe asali azongisi. Bon, nga na otunaka bato boye lokwa naza liboso ya kamera, sikoyo boyebisa ngai estce soki tokomema basala nzambe to juge to tokondane bango, bon, estce na église ya apôtre Paul estce bandimi bakoka ozala to baozala te? Po Paul aleki na basérieux problème, mais problème eza nde ntango moto akutani na nzambe. Et so kutani na ye faut sentir réellement kaza moto oyo akutani na nzambe. Donc Bible elobi na biso ke ntango tokutani na nzambe fu tozala franche. Nyonso akala eke tokomi bato ya sika. Est-ce que lelo vraiment bapaster basala nzambe, est-ce que baza bato ya sika? Bon, est-ce que bakutani réellement na nzambe? Omoni koleka liboso ya kamera kosala part de choix et kozala mwa moke pasi. Pourquoi? Po omoni soki tozongi meme na Bible, nayebi te soki bandeko botanga bien lisolo ya roi David. Roi David azala roi ya bakalite ebele. David il fit un bon parent, azala papa, il fit un bon mari, et azala pe moto ya kutani pe na ba problème oyo ya ye. Bomoni problème eza nini? Problème ezali ke na vie ya mosali ya nzambe tokuta bonzambe, et soki tokuti bonzambe
toko témoigner kazo tambula na nzambe eloko eza important yango wana po problème eza lelo bato bazoluka bakuta erreur nde bazwi baomotambola nango na oyo jaenda lokola prochaine. Non, parce que tu parles de la réalité. David ototango kombo na ye ayaki pe na ba réalité na kati ya vie na ye. David aboma bato likolo sexe. David aboma bato likolo sexe. Atina mobali na front atie liboso. Atie liboso ke ayebika okufa ne potika na mwasi na ye. Mais Bible nzamba benge l'homme selon mon cœur. Dans la réalité, nzamba lobi ke autonga temple mais na sima lobi ke mapoko niza makila oza dinga otongela nga temple. Parce que ba réalité ngo to lo bana o lo basala nzamba okuta ngo no to sona passer Charlie. Donc ne pse ke to solo li mingi. Bakangi passer mondoki. Ah papa, babi papa wana azandoki mais c'est un pasteur. Oh pour aussi sa ministère na yo bien. Bon, omoni bitumba to conflit eza wapi toza na bitumba eza bitumba ya nzambe na satana eso landi bien yesu alonga makambo oyo na montana ya Golgotha. Mais problème eza nini biso toza ba plus que vainqueur omoni bambala nyonso basali to bana ya nzambe basanganaka e satana basepelaka te. Donc satana aluka chaque fois amema makambo oyo ekosala ke liloba ya nzambe ezala présenter te na lolenge bato bazozelela ngo so landi lelo ba problème mingi ezoleka na ba TV tout ça so landi pe oyo omona keza makambo esalamaki te eza bongo te bango nde bayoki bien te donc moto ayoki kaka a ya memi o et plus ba problème ekei ne moto ayoki a ya memi o te eza pe bino basala nzambe bozo enseigner bato bien te au lieu ya place ko enseigner bana nzambe bino olakisa ba miracle yango moni be église ebelo ko marola bato bazoka bikamwa azuli miracle ki abiki ake abiki te ake naï donc et comme il lelo bato bazé belé loyi bato parce que église manque ya enseignement d'église bozo enseigner biso bien te yango bato bango kima donc beaucoup dans la baptiste belé tokolo bango. OK wana pesa moko ya ba cause pour dernièrement révérend Sony Kafuta que je salue en passant abanda ote ya biso aipsa biso boy comme étant serviteur de Dieu vous ne devez jamais considérer l'église de Dieu lokola hôpital. Oui, c'est aussi un défaut. Pour les lots, nous considérer l'église local l'hôpital, c'est-à-dire moutaillé. Pour l'hôpital, nous sommes à 8 traitements. Dans un pic, il faut qu'il y ait un parce que nous avons un mingi, na miracle, on a essayé à qui na. Nous avons l'évangile à Jésus. Jésus a bandé au tamboula na bilo komisado. Jésus a bandé ko instruire, à instruire yo, à enseigner yo. Au moins il peut miracle. Bien sûr, mais les locaux banango au bazol na ba passer ba pesa bango ba miracle bibe pekisi soto comme ça ba na place ensemble ba comme ça soit disant ba prophète na bango soit disant ba miracle on a liboso ya nzambe mais au moins pe mutozo adorer pasteur miracle salami parce que ba miracle on a ezo yango peso ba cause ezo be sa ministère ya basala nzambe belé lelo ba kufie belé zo bango na Rwanda. Oui, prison. Oui, oui. Effectivement, les lots, tous en bas, sali, bande de il y a une réalité dans la vie ministérielle. Bande de rebelle, bakutami penza na ba prison dengo utolo bawana. Et so landi eza ba makambo yo bon photo sambela nzambe po anini. Oya omona ke ndeko mosala nzamba kangama kina ndeko mama songolo lelo akutami na boloko. Et oya olanda ke ba problème peneza ali mais omoni elonga na ngena loba eza nini kozwa mutu kotia une place en Zambé et commis abomination. Pourquoi? Pour mukolo baso Joseph na prison dans baye na ye devant roi. La Bible dit roi Pharaon ayebisa ya expliquer ndoto abino tando tonga na loti ndoto eza boye. Joseph a tellement abino pour roi zaina posa Joseph nde a interprété ndoto. Mais Joseph azoluka otalisa roi ki nzambe ndaza capable ya opesa révélation sur ndoto roi loti. Joseph azoluka roi abino Yahweh na bomo nzamba Israël nde mutu apesa ba révélation donc ezanga Joseph te. Et loko basala nzambe photo sala yango na soki nzamba za ko utiliser yo comme étant instrument aux un homme charismatique na miracle, cela n'est pas un problème mais faut nous présenter des nzambe pour miracle pe so mo salama. Comme Banzambe tozomona ngoti non wana ekomokoma mwa mobulu
Passer bienvenue tozonga na sujet na biso tolobai ke ba réalité oyo basala nzambe bakutana na kati ya ministère na bango mingi bana ba prison mingi bana ba difficulté ministère ezokufa mingi bana na 100 personnes atika na ye moko musuku tana besoin teka place na ye musuku totala biso ezo bate non sala nini pona cérémonie na mata parce qu'on a évité en résumé au go expliquer batona ndeni parce que yo moko kutana ba réalité on se retrouver na prison na likambo oyo ezalaki ya yo te nzambe asali grâce na lingo partager expérience na bango po oyo mpe azolanda yo lobi mpe ebike nzambe akovisite aokana place wana. Ok, expérience eza boye na monde ya ministère toza na banzela oyo nzambe nde abongisa mpona biso donc yo olinga te lokola eza plan ya destiné oleka wana po pensée éternelle ya nzambe moto atelemela yango te. Dieu est souverain biso tokozwa nzambe te tovandisi awa na kiti lokola toza na émission to bando tuna ye mais le pourquoi de toutes choses non nzambe aza souverain oyo nzambe abongisa oyo nzambe asali kekende bongo eloko biso tokosala eza nde toluka nzambe na bosolo tosambela nzambe po na ngai mpenza te tovanda mingi awa pourquoi po ekokoma sujet ya polémique tosolandi eza mpe na basali mingi ya nzambe lelo l'église ekomokende pene ekangama ndeti ndeko ozoloba bakangi ndoki estce bandeko wana bakoya na thermomètre ngai natala yango totya ndeko totala soki réellement thermomètre wana ezolakisa pena kaza ndoki po lelo mpe so osali miracle osambeli mpona moto moto abiki nga dernièrement na tozwa baproblème ondeko mwasi aye abino nga nazolala te bondela mpona nga tosambeli nzambe nzambe avisite mama oyo na nsima mama azotuna nga abi me ndenge nini natamboli mpa bapaster ebele na banda obika te yo simbi nga kutu te olobika ya maloba na sentir mpe nangi nabiki siko nga mona mituni eske mama oyo aya koluka baproblème to aya koluka solution eza na ndeko mosusu kote ya palanka boye azwi baproblème akufeli mwana église mwana akufi ebendi mindondo bato bakomolanda tout ça donc eza mpenza makambo oyo eza bulu yeke mais elo nakoka oloba kobenga kaka basala nzambe tozonga na véritable parole po évangile ya nzambe liloba nzambe yango nde eza force yango nde eza makasi mpona biso po moto oyo ataleli nzambe lokola david atalelaka nzambe bon baprome koya me moto yango azalaka toujours assis po kozala na makolo ya nzambe ezolakisa koza assuré oza assis peu importe baréalité okokutana nango ndenge biso tokutani nango na nzela on est là tozawa tokendaki toconsidéra yango lokwa ya retraite on est de retour on est là toteya tosala mosala nzambe bato bamona loboko ya nzambe tozondimaki jusque la nzambe abwaki biso nanu te toza toujours elongo na nzambe. Papa Benvindo, Pasteur Benvindo, bozomona mosala nzambe akutanaki na kamoko na kati ya mosala na ye balobi ke ye asali solo ni se retrouver na prison nzambe asali grâce abimi donc nzambe wana 5 ans après lelo tokutani na ye tozosola na ye mutu na ye eza normal makambo nzambe mpe eza normal nyonso esama normal nazobake yo ozotala biso oza mosala nzambe tu as de sérieux problèmes soki nzambe asalaki mpe Pasteur Benvindo il est le même hier aujourd'hui et éternellement aosala mpe pana nzambe wana asalika mpe Pasteur Jarli nzambe wana pasali mpe Pasteur Apo donc azala nzambe aosala mpona parce que mission ozosala eza ya yo te nzambe nde moto atindi na kati elanga na ye église eza ya yo te bandimi baza ya yo te maloba ozoloba eza ya yo te ye nde azokapasité apesi yo nyonso mpo oloba oyo ozosala donc na kosenga yo zwa nyonso opesa mpa na ye akopesa yo solution soki nzambe wana mpe asalaki père Joseph oyo akomaki na suka me azongisaka mabe te asungaki bandeko ne mpo profesie ekokisama le même nzambe wana oyo asalaki epai ya Silas oyo tobenge na nkombo Paul oyo bato mosusu bandimaki te mais nzambe wana asalaki kati na ye il est le même hier aujourd'hui et éternellement tokomokoma na suka nayebi te Pasteur Benvindo soki okoki koloba mwa moke liloba ya suka te me mwa mboto kopesa mwa liloba moko loba na balandi na biso bazotala mpe opesa contact na yo. Ok, merci pour la opportunité eza ba occasion il faut mpenza toprofite nango nayebi ke émission oyo yo ndeko ozolanda
peu importe place au kutami so lingo kutana biso numéro na biso ya téléphone ezali 945 89 94 94 nazo bandela 945 89 94 94 wana eza numéro ya biso so bengi to ya mbio mbala moko toza na ministère moko très puissant et vous avez devant vous mosala nzambo aza charismatique donc ils ont un problème te bokanisa kaka 5 après tozali toujours na foi donc foi ils ont débordé et tondimaki mpe tobimi toza tozocontinue osala mosala nzambe bato bazokutana biso bazotémoigne bazopika loboko ya nzambe e nalingaki nasalue en passant l'homme de Dieu des nations Denis Lesinga nabengaki évêque président et Big Dad et évangéliste international Guy Daniel Ndassa et pasteur Roger Nzitisi l'homme de Konsomuntu Kadinwanina et place aux Ali et pasteur Apo pasteur Jarly nakoka obosana te po wana penza eza obligé le révérend pasteur Alfred J.D. Mayele donc ngana bengaki l'homme des impacts donc ye soko kutani na ye omoni nzambe biso leki nzela wana lelo awa tozoteya ye bato bazomona loboko ya nzambe donc nzambe apambola émission oyo yo ndeko osepeli ke makambo ya nzambe kende mosika benga après émission et pusana tosolola toyeba koma te eske tokoki kosoutenir mosala oyo po mosala nzambe il faut ekende mpenza mosika mais po ekende mosika ezosenga évangélisation yango oyo tolobi na bino eza témoignage vrai biso tovivre yango donc toleki na boloko 5 ans après nzambe abimisi biso et tozoteya nzambe toteya nzambe toteya. Merci mosala nzambe boti koyoka passer benvindo oyo biso obenga na portugais benvindo me na linga na français eza bienvenu moyena bandela te passer otoleka na ka oyo ayuti bino nzambe asali grâce lelo tokuta na ye en chair et en os tooswa na ye mutu normal mangoma nzambe normal na kati ya prison alie bible na niveau osakana te epe na kati ya prison atiki baeglise atiki bana ebele mpe misu mpe baobima baokute ndenge abimi donc cela veut dire grâce donc foi awa eza ya osakana te donc yo soki foi na etikali mokie meka foi ya mosala na nzambe eza monene 5 eza jeté donc na likambo ayebi te nzambe asali grâce de loin je sali bato nyonso bazosoutenir évangile ekomi wapi oyo epesamaka pa ya mombo na bino évangéliste Serge Lutumba nde na obeka caméra nange kotambolaka ezotambola lelo nakutana mosala nzambe après 5 ans de prison abimi yango tozopartage na ye opartage ni moi expérience wana mpe na grâce wana eza ya kobomba ngo napesi mama bibi tanso na nyangi mbote napesi mama Mado Bikembo na papa Viki oza na mbote mingi napesi makuku pesa mbote mingi mama Claudia Ali mbote mingi napesi la mama mbote mingi napesi Jocelyn Kabemba mbote mingi na bato nyonso bazosoutenir émission o mbote mingi mwana nga Samola Lutumba mbote mingi napesi église évangélique Salem mbote mingi napesi les révérends docteur pasteur Israël Mbami mbote mingi oza papa ya molimo na ngai papa vraiment merci na nyonso na enseignement au pesaki eza pezo sala kati ya ngai mwana o Serge Lutumba je défends toujours l'église évangélique Salem naza toujours na sa makolo na papa merci vraiment na balandi nyonso balandi biso de loin de près oyo atutami bien tolobaki eloko moko esaki epasi limbisa tozo continuer ba série na biso d'émission à la prochaine émission ciao.